Tous na ba politicien te tous na bato basaka ba théâtre. OK. Et c'est que nous kamata ba politicien wana ba sala bango troupe théâtrale ndenge zalaki ya ba mangobo. Ba mangobo grand prêtre Rope Sembo Teming mangobo no la na mwasi na ye. Nzamba za na ye grand prêtre ba comédien. Ba comédien. OK. Nzamba pambola ye. Et ba kamata bato so ko tsamona théâtre ko la groupe Salongo. Groupe Salongo. Ba sala kapena maboke penza. Un vrai politicien, il n'a pas on a ezalaka o. OK. Mais le lolo baki teno kenete. Kaka lobi yomoko okei. Skoyo biloko ye a zeko revendiquer et salama. Est-ce que ba saleli yango? Obina na passer ngalas. Na passer ngalas il peut apostuler na présidence. Kulutu na yo. Hein? Tikako? Et là, nous sommes ozali berger, il y a communauté mounene. La louange. La louange. Yo montalaka l'église, oyo kambaka. La louange. Est-ce que kuna pose ozoluka? Kuna wakumisa kanzami. Omoni ba pose la kozala mokonza mboka, olingo linga te okota na baloge. Pasteur Ngalas. Oza ko sena nzambe ti. Siko yo zoluka ba pose wana sika sikoyo. Oko supporter ba condition, o ba pesa ka bato. Po lingo linga te, oko kota na baloge wana. Ngana vision yo nazomona, pela oyo ngana zoyoka, élection na pele za mobulu. Est-ce que pona yo olinga bazonga lisusu to esika bakota? Ata moko azonga te. Ata moko akozonga te. Ba voter yete ou bien ndenge nini? Ata ba voter te. Mais moko azonga te sauf Mat Mukebagi. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Ndeko landaka yango, ndeko talaka yango. Oh na Vincent Makeba. Bandeko balinga mikati na nkolo na pesi bino mbote mingi na komone sumasiya bino babien na biso bolandaka biso de partout na monde entier ba fidèle ya Ciel Ouvert TV nzamba pambola bino na bato basepelaka na ba émission to salaka pe na ba mateya oyo to salaka na chaîne na bino Ciel Ouvert TV nzamba pambola bino na pesi mbote mingi pa ya l'homme valable oyo aza bongo na caméra ye aza ko filmer ngai mbote mingi epa ya Pasteur Flamme d'Angola na kaka pona ko annoncer bino une très mauvaise nouvelle oyo ekomeli biso ko banda mokola lendi oyo ndenge toza na matanga toti bongo ko bungisa notre bien-aimé soldat ya nkolo apôtre major na kasi boyibiye bongo na kepe na chaîne na biso eleki mwa mikolo azali kosala ba émission apôtre major azali bongo apôtre na Amerika azabongo mwana ya kondima o bato mingi babengaka mwana molimo ya ngai papa na bino Pasteur Vincent Makela le patriarche ndenge tozoba awa mama be naza na mawa makasi faye mobimba Pasteur Vincent to na mawa makasi libota mobimba ya Val de Bereka toza na mawa makasi na bato oyo bayebani na apôtre major. Donc boyebake apôtre major azasu na bomoi te autaki kotika biso mokola lendi na tongo vers 7h du matin yango nasali liyebisi oyo mpona koyebisa bato nyonso tu nakasi mama Igete Simao ser Igete Simao aza na makasi na bapapa Edi koko ping pong mama Nancy awa na Kinshasa toza bongo na mama Mati epuis na mbali na ye papa Nisi baotoki France toza na bango awa baza na mawa makasi bato nyonso bayebi apôtre major boyebake aza so na bomoi te Sylvie Kigalu Moyuma
boye baki apôtre major aza so na bomoi te auta ekotika biso. Je crois que programme ne esalami te, toza kobongisa programme soki esalami tokozanga te koyebisa bino vraiment liyebisi monene toyaki nango eza yango wana apôtre major monseigneur na nzambe auta ekotika biso tikati nzambe aleka na kopambola bino moto boyoki liyebisi oyo soki moninga ayebisi te ayebi te pardon memela esango ekozala bo malamu tika nzambe aleka na kokonsole biso mpe abondisa mitema na biso na kombo na Yesu amen. Voilà, topesi bino mbote mingi bana nyonso ya nzambe oyo bozolanda biso na République démocratique du Congo mpe na 4 points ya monde. Nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino vraiment abondamment. Oyebi chaîne na bino bolingaka Ciel Ouvert TV ezali chaîne oyo ezali 100% bonzambe. Donc wana tolobela kaka makambo ya nzambe. Donc eza chaîne oyo vraiment ezo sunga ezo soutenir bato ebele na kata chaîne ezo soutenir bato na ba prière ezo soutenir bato na ba conseil. Donc na makambo ebele na micro c'est votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. La caméra tozali na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Lelo tozolobela vraiment tel mot que très profond pe na lingaki na yebisa balandi nyonso ba amoureux pe ba amoureuse nyonso ya Ciel Ouvert TV communauté fallait de bereka nous sommes en deuil. Donc rekoloba pe Ciel Ouvert TV toza na deuil. Potiko bungisa un soldat du Seigneur vraiment au babengié na apôtre major potiko bungisa ça fait 2 jours passés a ota kotika biso uta mokolo na lundi na 7h du matin vraiment ils a passé soko moninga o mona vraiment naza na douleur wana et ça nga passe ko bungisa mosali ya nzambe ya munene ndengo wana o ya bane kutsa zunguluke na ka ya diable lelo aza bisuna bisote azana ba émission belé na Ciel Ouvert TV vraiment pendant tout au long de l'émission awa na yambi patriarche o azali papa na ye ya molimo ndetoko lekape ko lobela likambo wana ya kufa. Voilà, na droite na ngai nazali na patriarche Vincent Makela. Bonjour patriarche Vincent Makela. Bonjour Flamme d'Angola le pasteur nzamba leka na pambola yo apeso makasi apesa pe biso makasi. OK, patriarche à part makambo deuil na que c'est eza douleur, c'est donc douleur. Donc bonne santé na yo, bonne santé ya libota. Santé na ngeza malamu ya madame nanga pe que j'aime beaucoup obi comme na zobenga mon œuvre d'art. OK. Ye paza maza malamu nzamba spécifique quand même bomoi yango to komisi le ka tozana pema comme ne komisama na mon pays oza malamu. L'homme valable pays moi na tuka nzambe petit frère ya Jésus-Christ l'ingénieur l'infatigable azape malam. Donc bref donc santé eza malam na sangolo encore. Voilà, avant de côté na sujet du journaliste l'homme de Dieu vraiment ils a tristesse donc ils a vraiment douleur to bongisi un soldat du Seigneur motoyo abane kotsa zunguluke na monde ya ténèbres lelo azali suna bisote eza suite ya nini batebele bazokoma eza suite ya nini abelaki te akufika kaboye pourquoi. Bon nzamba za mettre à temps par circonstance apôtre major d'ailleurs peut takata anga suki chaque dimanche au kata anga suki na ndaku tozali ne malamu mais azwaki mo ba malaise moko boye parce que ko bato ba santé que mardi passé au kuna yene mtateki une église. OK. Et puis bato bi ki ateki makasi alors akaki mo ba malaise moko boye na kata ba malaise wana yaki mo ko se grave et dimanche to kena l'église na somo na bazula sangai image na yi mais so basanga image na ye omona akoti na kati ya flou ya na mo mulili moko boye sima nango batik basoko ba bare boye sima ba letima joana na monongo 4 fois et na bandi ko benga apôtre azate ona na comité apôtre azate na comité ngai nzamba tizanga ndengo na somo na moli kamna za kolobaka na zo koloba yeba ke sima maloba na ngato sima likamunga na moyini eloko za na se alors donc ezaki ndenge wana et puis
voilà lundi nango na tongo aye kokufa mais nazaki na rendez-vous na ye pona bonda pe pona ye to solo to bande to kosala lundi non na tongo parce que na ngana bekisa kia na aya na résidence na ngana na ba 12h tout ça banini mais na 7h malheureusement aye ko piquer crispe à kufi voilà. Ok, voilà, ils ont vraiment douleur, na sengi na libota nyonso ya Vallée de Bereka, vraiment mes condoléances. Donc nzamba pesa biso kaka makasi abatela toujours kondima na biso. Nayebi que la suite ya obsèque que kopesa yango pendant tout le kaka et à semaine awa to koleka na ba émission mutu nyonso ozala vraiment informé pour na programme ya obsèque ya notre apôtre Major Watiki biso uta mokolo na lundi. Voilà, tolobaki lelo tozolobela vraiment makambo etali mboka. Tozoyeba te tokomi wapi tozokende wapi. Apôtre patriarche Vincent Makela nayebi te tokomi wapi tozokende wapi na mboka na biso. C'est ça la première question. Passer Flamme d'Angola, merci mille pour la question nayo. Au monde qui batwa libisa parce que nous appelons na courage na zaka na ngote taka likamune ko bungsa engambe mobile ndengwana moi no zo bandaka lo former ta komi na niveau kuma kina ngona connaissance kuma kina ngo soki bobeti na seul verbe au monde de mission na c'est pas facile. C'est pas facile parce que na to bungsa deux éléments na église. Oh, bah ça peut être un défenseur. Il y a sans pas collé sur ma césar facilité. Na bouki c'est le son ma mestre. Oh, j'ai côté na nini na chaîne sur le thème matin des qui sur la comment l'ère du verso. Notre bouki c'est soit porte major. Joaka kabango balé ota la mission na bango ota la connaissance na machouanza ba pesa ki bango. Donc na ben na courage makasite mais je crois que la bobito c'est mission to sali donc mboka na biso ndekombi to uti wapi to komi wapi peut zo kende wapi mais mboka so ezindi makasi pasteur Flamme to utaki mo mbuke likolo mais mboka ezindi makasi malgré bato so sala effort pour te mboka etombama mais mboka na biso zo tombama te ezaka kozinda ba guerre pai ba malade pai nzale pai vie sociale ils appellent comme marché malin mingi te atako tokaki ba mokonzambo ko loba yike bana ba kelasi ya école primaire zo lofele et puis ba ko bakisa ba maternité et ça lofele mais vie sociale penezo simba penate parce que chaque jour le zaka ko mata chaque jour ba to zaka ko kufa do ba mort pene comme ebele tozo kufa na masasi tozo kufa na ba enlèvement toujours kufa susu na nzala donc mboka na biso vraiment toujours kene mabe Passer Flamme. Voilà, merci patriarche Vincent Makela nalobi banda mokonza mboka ataki gratuité namoni gratuité esungi moi batebele parce que ils en a bato mingi bande ko foutre suba na minerval te tout le monde ils en a d'autres parents plusieurs parents bazoleka balobi te en tout cas longonia na mokonza mboka pour yo soutenir biso na makambo ya gratuité patriarche Vincent Makela olobini te soni kama mala mozo photo ndima OK soni kama mala mozo photo ndima parce que soki ondima kate et comme le komi satana OK alors mais na okaka gratuité en tout cas ngai na okaka na zoka na matoi na ngai mais na ebité bekol nini oyo gratuité na ezali parce que ngai nazala pe na bana nazala bakoko bazotanga presque bango so batanga ka tofuta ka ba minerval écoute pe ya cher nakasi mon œuvre d'art mama bene avec ko côté ngai te servant de Dieu donc na ebité so ke bekol yango ya gratuité ezali gloire à Dieu to pe si merci mingi pa nzambe pe to kumisi mingi mokonza mboka mais ngai personnellement na vivre gratuité yango te nazoyoka yango po bakoko nazala bango bazofuta ba minerval bano nazala bango bazofuta ba minerval bon nayebi te ekolo yango ya gratuité soki ezali bapesa so bakombo na yango po biso mpe tokokomisa bana mais oyebi ke biso toa bato mwindu epuis toa bacongolais epai makambo ofele ezalaka eloko ya malongo ezalaka te
si réellement gratuité ezali ne peut ce qui niveau ya éducation niveau ya enseignement pardon na bekola ngo za ndenge nini parce que lokola gratuité ezali bana bakotonda ebele bakozala pene ebele omoni ba metro batakisaka bango bakozala limité parce que biso ba mettre biso awa pena kisasa bazala ba salaire na malonga te alors ce gratuité ezali nga na encourager yango mais ngai na vivre yango penza te voilà nazopesa longonia na lycée Monaco parce que atie gratuité komana na maternelle ti na 6e primaire kuna eza gratuit eza gratuit. Ah bon? Donc il y a une gratuité avant l'État a proclamé ma gratuité pendant 2011. À ça la gratuité vraiment apôtre Idi Amin, Nzamba Pambola yo promoteur Idi Amin à lycée Monaco. Ah mais il y a ça musali Nzambe. Oui. Az apôtre. Oui. OK. Donc il y a até kon na ye bana bafuta mineralité. Oui. Avant kutu ke mokonzamo ka fati a programmer ngo ke gratuité zala. Ah maintenant depuis 2011. OK, Nzamba Pambola ya apôtre Idi Amin. Nzamba zala na ye et puis ya baksela ye mapamboli makasi. Ok, voilà, message déjà apôtre Idi Amin, Ayoki Ango, promoteur Idi Amin, il y a lycée Monaco. Voilà, patriarche Vincent Makela, tout ça, toujours quand on a Kamamboka. Nalobi, Nikolele Kaki Awatomuna Martin Fayoulou. Aye Bissara ba député na ye ba postulé. Mais pourquoi lelo to moni yemoko Martin Fayoulou a kende que déposer candidature na ye à présidence? Pourquoi? Apôtre, comme apôtre Jean Mingi, vraiment, aïe aïe aïe, passer flamme, et ça m'a mis pour les politiciens. Ok. Biso tous ça les politiciens, tous ça les bateaux ça va théâtre. Ok. Et c'est que quand on a politiciens, on a, bah c'est la bango troupe théâtrale, dès que ça là qui a bah, il y a Mangobo. Bah Mangobo, grand pétrole, c'est un beau terme, Mangobo no là na moi sinaye, nzamba sanaye. Grand prêtre il y a comédien Nzamba Pambola ye et bakamata bato so ko tamona théâtre ko na groupe Salongo basala kapena maboke penza bano lega na chaîne nini wana chaîne nini basala bango chaîne bango moko spécial OK ya ba politicien bazo ka biso sonia ko sakana te passer flamme na pisom 127 biso ki kolo akotonga akobatela akotonga ndako te bato tonga ba tonga pamba amen soko bakobatela kolo te ya ko battre ekolo te bato battre la pamba yango moni bible so bake maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Okay. Yemoko Martin Fayoulou aleki oh tricherie kozala oh facha ko tricher ati kadimana pona ba tricher ati mutomunoka mboka na ye pona tricher apexi ba banane ba postulé. Mais après quelque temps yemoko changer maloba akeko kotika candidature na ye pour voter ye tant que président comme président et beaucoup bateau yo bazo soutenir ye on peut balinga bazala ba député provincial topé national ba national député national na provincial. OK siko ati bango wapi ozomona ke azala politique mo babe azo casser baninga po ya zaka na top osomona yango tozala ba politicien balamu te passer flamme Martin Fayoulou azaki na top mais soko telo otailelo aza susu na plein azaki na ngote wana pourquoi mais ba de bolim ça mais parce que yemoko azo tasa ba tukaza la position te un vrai politicien il na ezalaka on a ezalaka OK mais lelo lo baki teno kendete kaka lobi yo moko okei sikoyo biloko ye azai ko revendiquer et salama est-ce que basaleli yango est-ce que il faut tout fichier soki ya nini ya fichier électoral OK bon ba contrôler yango basi ba contrôler yango makami azai ko senga babongisa basi babongisi ozomona ke na ye pe Martin Fayoulou yango il faut ba peuple ba souta ye ba bengana ye faut ba bengana ye OK parce que ezo talisa ke aza mutu moko aza posé te pas aza mutu lokuta siko bato nyonso ndani ebi bato bandimaki baza kondimela ye ata 10 bachange na bango baposition bango kotelemela ye donc ozomona ke baza bato bapesa confiance te basala mpona baintérêt na bango mais mpona baintérêt ya mboka na peuple te voilà
Voilà, lentement et sérieusement, vous avez vraiment avec beaucoup d'attention, Nayambi Patriarche Vincent Makela. Voilà, l'homme dédié, Patriarche Vincent Makela, dans le sikoyo bandeko, oyo bandeba posté la députation, sikoyo sort na bango na minute les années. Mais bah ça perdu. Parce que très gros on a sous matin pour na et so bango na bagarre bon bah ça qui cause là. OK. Bah ça perdu. Donc fayu la bubi bango. OK. Donc à lequel bango esprit, à lequel bango mayele, à bubi bango. OK. Osomona. Donc ba politicien oyo baza batu moko ya ko bengana na mboka. OK. Parce que bazo sakana ba peuple. OK so ba poste wana parce que ba peuple bazali. Mais ba bazo nyatela ba peuple pour ba s'enrichir, pour ba comme ba renommer, mais ba peuple ba ku faranzala, baza ko nyoko ma équipe bangote. Donc batoyo balanda na sima, baza perdu parce que la carte bango ba tête bazali. Ne ba to ba presse penge, ne bloko la ba to la ba base belé mona ta ba comme zate bato mayele na kati bazali mais ya cassé bango poye moko a matela bango baba sala ka escalier na ye ya zo mata mais bango azo kitsa bango c'est pas bien et ça mala monter passer fla Patriarche namoni ezana ba imboka ebele ba postuler na présidence na présidence namoni pasteur Ngalasi ya église la louange namoni Moïse Katumbi a postulé, namoni pe Matata Ponyo, ainsi de suite va postuler. Est-ce que ils a vraiment ndengeni? Ah, obina na passé Ngalas. Na passé Ngalas il peut a postulé na présidence. Ah, kulutu na yo. Hein? Tikako? Elo no zo kuna ona no zoate. Hein? Ozali berger ya communauté munene La louange. La louange. Yo motala ka église oyo kambaka. La louange. Est-ce que kuna pose ozoluka? Kuna wakumisa kanzambi. Omani ba pose la kozala mokonza mboka, olingo lingate okota na baloge. Plupart ya ba président ya ba mboka epelé basala kata baloge. OK. Basala kata basa soklit. OK. Yo pasteur Ngalas. Oza ko sena nzambe ti. Siko yo zoluka ba pose wana sikaskoyo. Oko supporter ba condition o ba pesa ka bato. Po lingo lingate okokota na baloge wana. Okokota na circuit wana. Siko ko postuler po zo su nini? Po gagner su nini? Po yebana, ozala misolo, ozala ba moyen, tout ça ba nini et puis ozala nzambe. Kuno ke koluka nini? Hein? Otiki kiti na bokonza nzambe, po na koyela kiti ya bokonzi ya mukili oyo. Non, ni ne peut servir 2 mètres. En tout cas, ne se pas n'angote. Ouais. Vous avez fait d'accord na Moïse Katumbi ndenge a postulé Matata Ponyo aussi. Bon, bango ne soit ça les oiseaux de mes plumages hein. Et ça ba Moïse Katumbi wane ça ba Matata Ponyo bon. En tout cas, ngala se plana ba policier té. Parce que ba ça la beta dame té na bomba la mingi. Mais ya mala pe bazali. OK. Mais bon là na bango surtout mingi ya biso ba congolais awa. Basala ka pona mboka te, basala pona peuple te, mais pona intérêt na bango moko. Donc, ezala ba batata, ezala ba nani, en tout cas, naza pour mututé. Voilà. OK, voilà, élection est le 20 décembre. Élection est le 20 décembre vraiment c'est ni vraiment à Osama Kamounion sur le 20 décembre, élection et le caté et le 20 décembre, pasteur Vincent Makela tant que pasteur, tant que l'homme de Dieu, l'homme de révélation. Nzamba zolo bela onini élection ekozala ou ekozala te. Élection eza mobulu. Pour le fin décembre. Ouais, barge baza ko postuler mais élection eza pena pitopale. Kanga be mission. Élection eza mobulu makasi. Na kanisi stamp super glissement ekozala. Osomona baza ko loba baza ko kasake date wana ekoma te. Tozano awa. Yeso apisa sobo moi to kotuna na passer flamme. Le 20 décembre za musikate o mona makamne koleka. O mona dialogue ko salama pona glissement sala. Pour l'élection ya le 20 décembre. Na somona ngoza c'est impossible. Ngana vision yo na somona pena oyo ngana soyoka élection na pena za mobulu. Donc il faut ba makamige zo senge salama pour l'élection na ezala penda crédible. Ce qui était parce que flamme tout ça no awa batozo ndabiso za peka na mingi te bakokumisa nzambe na bakomenga na zoloba. Voilà. Voilà, Patrice Vincent ozoloba élection et kozala penza te dialogue ko salama ezali contenu ya nini.
parce que bato bazoboya élection salama ou bien makoki et osala ke élection et salama tout comment ba critère oyo esalaka ke élection ezala tout d'abord crédible. ok awa eza te. ok ozomona ebandaki bafiche électoral banini mais à part ça biloko mosusu ya CCC oyo eza nanu te eza nanu prêté ezwaka batemps mpo na makambo na ezwama eza nanu mais bazobomba yango bazoloba te tozangano awa okomona oyo nazoloba ekosalama okomona tozano awa to makambo mingi eza kozanga oyo eki osengaka élection na esalama mpena ndenge malamu nanu eza te bo élection ekosalama ndenge nini voilà. Voilà, donc essayons toujours na patriarche Vincent Makela, toujours quand na makamba mboka. Patriarche Vincent Makela, na lobby parmi les députés ya Kala, députés ya Kala bazaki eli o bazali en fonction. Est-ce que pour na yo olinga bazonga lisusu to esika bakota? Ata moko azonga te. Ata moko akozonga te. Ba voter te ou bien ndenge nini? Ata ba voter te, mais moko azonga te sauf Mike Mukebai. Pourquoi Mike Mukebai ka yaza? Mike Mukebai parce que ça nanga ma peuple. Mike Mukebai ngaka mboka ne penza. Aliya mbongo te, azora mbongo quelque part. Azale incorruptible. Bo bazo kankanga pamba. Politique ça ndeko na position moko. Un politique politique azaka na ngambu ya peuple. Loka ndenge Mike Mukebai azalaki et pas na prison nzamba pese makasi mais na soko bona pona ye akobima kaka. Ata bute umeli tongo kotana kaka un jour akobima pepe so ba peuple toko tchaye poa à part Mike Mukebai on so batikali wana fwefu na fwefu et mon papa Molière ayo tutika na azonga la sala mission na ya grand yao ya grand yao parce que kinete akrasa ene mo ba vérité mais asale lo tena parlement et lo ko mo ba sala zate na côté le contre peu azaka moi facile et bon les tiko tuna ba komo mususu na bisa ba makambo mususu baza ba collègue na ba journaliste patriarche Vincent Makela te baza ba collègue na ngate nga na musana na nzambe kasi apa musana nzambe ozana na métier oza journaliste mais patriarche Vincent Makela obi na tika ngo journaliste ya fonction pena donc po yebi musala makasi mais nga na tika ngo na nzambe osala ya nzambe tango epese mlenga siko nde pona kako exoter les bota bana nzambe ndeko ozako yambanga yawa ki journaliste na tika ngo ça fait un peu longtemps et c'est moi quelques mbula donc ba les etambo wana baleka munoka pamba na kata parlement azo selo ko mokote malgré asala ke mission na lo bape makamwa malamu mais soko teli malamu makile ganga oui. Voilà, Patriarche Vincent Makela, plus de 480 députés o ba travailler ki yo poni ka Mike Mukebai yende fazonga ba misusu ya malamu bazalaki te ebele wana en tout cas moto a se presenga makasi pe molimo na nzambe kat na ngai eze ko appuyer ye pa ke de boso zaka Mike Mukebai à part ye na monaki mi bale mi satu minute peut-être moko baza en tout cas balimbisa mais oyo nga na monaki na zoko vivre eza Mike Mukebai. OK. Voilà, parce que signaler déjà, il faut tout chiter déjà dans l'émission, dans l'évangile Cédric Makela, donc voilà. Voilà, Patriarche Vincent Makela, dans le message nini, au lieu qu'on paye ça, na ba imboka, pour na bakamba ba élection, ba voter, ba député à Kala, ou ba voter bangote, ou ba voter ka Yasika. Mais nous sommes une question à répondre yo. Message j'engagé que ba député na Kala ba zongate, sauf Mike Mukebai. Na lo bengo le sous awana tamba ina mo côté. OK. Mais pour na présidence tu as vu que Moutoumou pas postulé, Aza peut docteur Mounene, Aza vraiment une personne renommée, Zamba le Kanopambolaye, et comme on est Boutunani, Nabosani, comme on a docteur Mukwegi, Zamba Pambolaye, il n'y a pas sali, Aza pena parmi les candidats, Oyo, Bazo pesé, OK, Azo pesé, Zamba Pambolaye, il n'y a pas les sous-sous n'a pas essayé Moukakoswa, ce qui va tabongo bakozwe tambu ici, Zamba Kosala grâce qui va remplacer Fachi. Et ça peut m'embêter parce que bana mutu et puis bazana souci à kosali sabatu. Je crois que nenga sonya ba maman, oh benga kazali réparateur, ya ba maman. Je crois qu'il a réparé Congo et puis a réparé le peuple congolais. Nzamba Pambolaye. OK. OK. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, il y a émission de Nzamba Konagelo Patriarche Vincent Makela et sa programme l'église au pays na ba dédicace qu'on a tout clôturé. Ba dédicace zate
po tozala matanga bato ba soutenir biso moralement, physiquement et pourquoi pas spirituellement. Bo soutenir biso parce que oya kufiana c'est un apôtre. Azapena mwana nanga pe na bota na bunzambe na bokoli pe na kolisi. Tikete nzambe asunga suli bota na biso, asunga communauté avec de bereka pe apambola ba banso yo bakosanga na biso pona makambo ekweli biso. En tout cas ba dédicace ezate na pisino kaka binyo so mbote bo fongola biso pona mboka na biso Président Fati mbote na yo na ba collaborateur na yo. Je crois que basali mandat na bango hein. OK. O bakoki ko sala basali o pe bakoki te ba msu pe bakoya ba sala. Tikete nzamba pambola ekolo Congo tokende liboso bangune ekolo Congo bakweya bato balingi ekolo Congo na peuple congolais nzamba pambola bango na kombo na Esmasia mbote mingi pa ya évangéliste Cédric Makela non valable mwana tuka nzambe petit frère ya Jésus-Christ cerveau électronique oyo affirmé biso mbote mingi pa ya motema na ngai mwasi na ngai Bénédicte Chipatoka Makela ngani ngakomba Chipatoka penate Bénédicte Makela mon œuvre d'art et le mona bana na ngai nyosto alibota nzamba pambola biso courage makam oyo apôtre major leka pe nzamba songa biso oyo ekoyasima pona lokumu ankolo. Merci beaucoup. Voilà, patriarche Vincent Makela matondi mingi parce que au PCD biso espace to yamba yo na émission na mokona lelo. Merci. Vraiment nzambe amona yo. Na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozalaki na évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Na pesi mbote na mama pasteur Bene Makela. Na pesi mbote na apôtre Itiamine, na pesi mbote na prophète Chancelier Lema. Prophète Conde de Paris, j'ai salué mon habillère Maya Tomo, Maya Moto na Paris, et sans oublier Maître Daniel Toumba, Maître Julio Consolata, mon avocat Cambes, Maître Idi Amin, na pesimbote na mon cœur Joëla Flajo, Maman Fifi Bosawa, Maman na Joëla Flajo, et sans oublier Sœur Divine Losambo, Fabrice Kimpala, honorable la Syrie, honorable Idi Amin, Nzambe Amonayo, na subska na libanga oyo na prophète Conde de Paris, Maman Bijou Conde de Paris, évangéliste Ange Mwamba l'ambassadeur na Paris, héritier Kassongo Mokonda Bruxelles, na pesimbote na Asie Moutale, et sans oublier boss Didier Simisi, les Lions, Charles. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe mongani loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.